Pourtant, on a vu échec na boma na tena onatra. Tozala kina papa nsumu. Kuna na onatra iya zaki mukonje na ngai. Boya lobakan sindriki. Boya biye Tamaji, eu na trakina na onatra na vila. Mais sindite, ye mogo papa père bibon. Na confio na maboko ya Mendes. Monsieur Mendes akamatinga ndiko yebana kina papa Angelo azawana to sala kina 13 na 4e mairie na Liberté na papa Angelo na bandi okende na Bandundu na Kasali partout mais ça possible bater ce que papa lobina ngai na sala kina leta wana bulo fumalo mutu akoseka ngai azali te yango avana koma boye nasombaki liboso bakamio na ngai nazalaki nango bavoiture malandi de voiture ya liboso nasombaki nsima naye kosomba pick-up epai ya meuble book azali aho mutu amotika asomba kamino bangekwe yasomba enkileba 404. Meuble boucle da soma qui pique un peu pas na Brazzaville. Mais pour lui d'avoir, il beaucoup fa. Papa lui la beaucoup ça mais rien. Na eu soma passado. Voiture passado. Na pasteur Bingila oya Kimbansek. Voyez bien? Voiture à pied ça là qui rien. Voiture taxi, bam. Et ça commerce pour moyens à quitter. Na mayombe, wow. Tamboy na mayombe, na maman, tout ça vous débrouiller, mais de l'autre côté. Mais tout ça en dégâts. Na vansi ba papa awana kambo. Ezaki période ezalaki que na ba Congo bambula ezalaka te mai kauki biloko kolia ezalaki pasi nsima nde bapapa bapesaki nga kilo toke koloba na kilongo nsima nga moko nake kovanda na mayombe bandimi batungisi nga mingi toye kovanda na kindunga tosalaki programme sali bapeko kaka na moya ya mbula eza mosika te kobeta mbala moko ebeti ekati ale nakotisi bato na zamba bandaki na 22h butu mobimba te 11h ya moi mai matondi partout sengo ezalaki na mayombe yabe na kovanda lisusu awa te Brazzaville, wow. Papa toi, bona kitu mklasika kalagizeko. Tambuli kuna mutungisi. Natongo natara mimi mwana moko jeune fille. Malade. Gana boye, patbali papa. Yule mwenye namwona kina mwana wana kamaradi na ye akina kapa ya tailleur yake kutika kamaradi na ye tailleur wana sina funa lubagaga naloba salili ya tata wana ezaki malamu te mwana wana ake kosiba biloko na ye na butu ake kolanda ye ntango alandi ye donc mwana bato akufi sikoyo na ntongo bamemi ye mpa na ngai na boyi ebaforce na bondeli apesi ye mai torekipere mwana wana sanga sikoyo elaki nsasako
Bana tata mfuma longo kakira titi. Tja! Nano mtumini, nano ngeni wisu. Ayaya. Samu yina na komiko bana. Na vipiro kaka burugi makamu. Kana bori yake na ngai. So? Tangu na zongi. Papa tuninga. Papa foti na ngai te. Ngara vanda kina ngai. Paikola na ngai. Na bengi vino bisa tulikamwisa lami. Na sengi kaka boli bisa. Koso ngela tenga bitakra merci papa. De nazomona kaka ke soki naluki moyen oyo kosimba ngai makambo ezosimba te. Me soki nazotambola meme pa wapi nabombani jamais fuba tubayeba ke mwana pe bafuma mbanza za wana kamo mpe ezangaka te baya posenga baproblème mosusu tozwi avion petit porteur tokenda tuna Kasai na patron tokomi na Lusanga oyo bayebi Bandundu na Lusanga na plein Z tokutani na mbula pilote aloni ifo tokita po soki ezwi biso ekosala likambo mabe tokiti boko tokitaki ya bakatolike komaki butu ifo tolala balalisi biso na ndako oyo paroisse na biso ezalaki pembeni oyo paroisse ezalaki pembeni tata moko aza kolota mwana mfuma mbanza aye awa melali wapi tongo baye koluka ngai natala bayela batamburu na bango kungongo Nera tuni ba nera laksino toloti yawo yero yawo songi ya ndenge ni yoyo patro ni kende kaka bosola na bango toliko kende kaka bon tosoli na bakibangi Cécile la paroisse tozo avion wapi na Ilebo nikonja Ilebo azali awo ozali bi ozali te ayete Yewana tokomi na Ilebo tokiti yango tokiti wana na avion na wapi na paroisse ya biso moko mpe pasteur wana ye koyamba ngai esili tosondoli ane toki wapi parce que histoire eza na Ilebo eza makasi na kala bazobenga oni Paul Franklin voilà esika koko aye wana bakangi ye abimi na ye na masuwa ake kotambola ye na site baluki ye site mobimba bamoni ye te ake kokoma epai ya mama moko tolongo wana toki wapi na Mweka na Bakuba mboka Pepe Kale toki wana tokutani na Pepe Kale si wana asalaki un mois mission esili wana ezo avion kozonga nazongaki na camion nakomi na Ilebo pasteur wana apesinga meme moko nene mono wi nzozona mais dans ma voyage nazaki kosala fin du mois soki bokela en mission bafutaka mbono alors nzoka nde patron oyo azali kopesa nga nde salaire na nga libela na retour fin du mois oyo mbongo napesaki yo ezalaki salaire na yo kamona mpe bikwanga relation emonjela qui a malchance na mbila ye yango esalaki to mpo na longola ngai parce que salaire nzoka nde mbongo oyo azalaki kopesa ngai ya nzela
Moi osala économie eza te. Elobi papa Bobe moi obala eza te. Économie eza te. Namoni que nsaki so ntango mobia te tilizo elakisi kokima na kimi ye moko patron ake kofunanga na papa Kulutu na expliqué kuna esimbi te ake kofunanga na papa Mfumalongo ngalobi papa nakozonga te ntango nalongwe kaka nsima mikolo ye moko patron akwei na ye ake koluka mosala wapi na Texco. Alors tie munu ki mona papa jalousie ketika kumakala ngwazani. Alors namoni que partout nazo sasa ni papa atiki nanga mayombe yamangai ne ayambaki ngai kino moya lelo papa mutayebisaka nga ke po baseka yo te nga na misombelaka voiture na misalelaka boye yango namekaki kolanda ebiloko yango mpe ye moko aza kokase yango parceke aza kosepela te ye alobi oza na mwana ya mboka omesana na mboka olingi kaka voiture mpona nini ezalaki nanga mpasi parce que kovanda wapi na mbinza tanto nowe na ngirengire na kokota na bisi mondimi soki amoni ngai ifo futelanga tike ntango mosusu okuti mondima ya kovanda na ki alongwe avandi yo bon na makolo buyizangela ya selembawo ya lalue kokuta na bandimi mwaye te papa ukiwa afukami papa ukiwa kakawa unakaluta unaitala kama mjokerenge na yokoza idée fo voiture mais moye late wali papa akangilaka ngai yo omesana na mboka ndenge na mutuka nyana motema lolo papa balingaka ngai te ndenge nini nzoka nde makambo eza koya liboso etango papa Mfumambanza alobi na papa Mbenza benga bango ezala papa Zako ezala ye moko papa Simon baya na nkamba ntango ekoki batambola lisusu te nde kovanda toyaki kovanda sika papa azalaki na papa Solo boyebi likambo ntango mokolo wana balobi ke bapapa baki totiyo na esika eyamona kaka kiti nkibwina kasayiko wasietaka nsibwinga kakoli amuli ati nene nsamu bangeni munene boyisila kabweleki munene na kosala ndenge nini nzala kiwungila mbelu zebi mbelu bakongo mulayatika kuna mtu te mula malu ye munzala kabweleki munene. Alors lelo yo fete na ngape ya liboso ya ngoyo esalamele wapi na ngombe kintuka na botami wapi na ngombe kintuka maternité wapi na kuvape yawana nalobi naloba nini awa na RDC tozali awa na Congo Brazza tozali awa Angola tozali awa Europe mpe tozali eza boye te naloba nini napesi kaka merci mingi obosana biso te na mabondeli eza kilo ya monene
na manso bosaleli biso mpe bosalelaka biso. Topesi merci mingi na silisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen.